une fois c'est fini. Belle va ça la Thérèse Yanni. To solo lango oyina mwana batamuke to solo lango pembe oyina mwana batamuke belle va ça la nini. Na âge de longue comme lokola mbike finane zimoto makasi kasi lembi elongi comme bongo elongi na yona belle va ndenge moko akoliko mais ya lobi ata génération na belle oza ndoki to nini ça va génie ozonga na selon it ya kanisi ma Ernest saison tene elongi belle vie Ernest que a préférence à maman va pas chez bana mikie à la lesbienne bana neko benga edadi suzi batu bano benge momi bano sani bana ngota bana neko benga ye Thérèse dadi suzi batu bano benge mami bano sani ba omi ba lesbienne ya omoni soko lingo longola leke moi mwana leki na ye na teva loba ngoti makabaki lesbienne ya Thérèse mwana na bango moko azobima na mobali ya leki na ye mobali ya mwana na ye bakangai na ndoki wana ka Thérèse azana Ernest Tumbati yaka mobali ya Thérèse oyaka nse longi ma Ernest ya ekezongisa jeune non elongise kubi yo komi mugugu yazola na bana mike po basaleli po bazongise jeune ozokola kaka te elongi ndenge finani on dirait maboko baposa misuni ekuwe ye lembi omona sala omoni yaya oyokele mande nini ye moko mutu alingi komiyokama te ye mutu mobima alingi kokola te komo olingi polémique na bana mike yaya koyaka tension siko akanisi ke lokola ndenge aza bongo azongi santé abia cette fois-ci na yele bango piken okolela Thérèse yaka teke na kobeta na koloba babobar te yalobi aza makambo ya belle-vie kimpese yalobi oui ndenge alobi kaza makambo ya mama belela kimpese ndenge poza modero asaka na belle-vie ndenge sudi atasaka na mama belle-vie to accepte toboyi te ya sika eza te siko ntango yo ozoya nango makambo ya mama belle-vie oya nango la TV est-ce que oyebi makambo na lwanda na 25 biso mpe toyebi est-ce que oyebi ndenge oyiba mbongo bato na lwanda okima butu mama kobuka te yaka nga nazo maboko fongwama nga loto apike tosimba libanga yo obamba boye nga yebo to yo ya boye nga na yebo yaya toa na arme de guerre biso na toa na position nga mpe na position na yo tijon so ya ngola ndenge ayiba mbongo atambola butu atika ya Vincent na hotel atiela ya Vincent loko na masanga laisa ya Vincent pongi nga na ozelo yaka na ba video ndenge Vincent abetake na balabala batangola batinde ninga na ozelo yaka na ozelo yaka oyeba ye na ozele na obimisele suko makambo ya Sele Masamba ndenge bota ya Sele Masamba ndenge oloba lupanga yo Sele Masamba pesa ya mwana na kobimisa bato source lopango wana mukona ngo ezaka nani yanga na Eric yo mtola na Morgan Ngale mokenda Eric yo la na Morgan Ngalema osimba kis Eric okenda wapi non ngape par ma dans le qui peut là niveau ni encore na écoute obi on va satisfaire la vie quoi yaya ngakut na yeba ke lisute natali ka na émission Gemima bo natali mutu mo azolo ba mutu mulai boye na vai natali ngabi oh mais moi mobalo na bano mo ba monde pas bobo on dirait ce on dirait pas maman Marie-Hélène ba blo mo ya ba bongo Eric succès boya yo na moment o Eric ata na kaleso malonga ya olata nanu te Eric yo za na sengla kitoko ya olata te Eric oza lipapa malonga kolata zela ya ngana zela ya muto abanga zate o mama bilo mususu mukolo soko za mukolo mi pesa respect ozomona ya lobi baza promotion moko na Belleville biso to baninga Belleville ya lisano na biso ya bana mikie ye to ko balukane na poto on est attaqué avant hier attaqué ye fa banda tu on a besoin fongo balobi teo o moto na lobi ke ba Vincent iba mbonga la isa Vincent et d'abord il y a na quartier déjà musisa avec kiaya tanga zoyoka déjà likama Vincent et ça d'ailleurs mutima mona ibi makambo ndenge nini mwana ya me na ozelo yaka poti na liso motu tala yo oza kobela le passé muninga Belleville lesbienne Belleville est-ce que oyebi le passé na yo
balobi sila za muta mungu ate sila na Suarez banosani sila na Suarez de là commencer à Suarez mais tozongi si ena ne teke mosa sila oh yaya tala yaya bokanzaka teke bino makambo na bino toyebi te toyebi makambo na bino grave alors nga baki nga na prêtre fele après bosani suka nango luzumu suka bapapa bata mikolo bango bakenda na bango bapapa bata mikolo bango bazwa ya Belleville kane bangi batombola yango kindumba Belleville oui Belleville sa kindumba kimpese tondimi oh sila sala oh ye moko ya teta sala nana beta lisolo na bango ka ya Belleville de Teresa yaka na oya ba nouveauté sila yaka ba gérer spirituel ba komo muso eza ya akokate na loba na yo to sembola Teresa Kingo aleka na molia tala perikisalité na mutu tala Kingo komeka bo waso tango talo loba mutalinga se ndumba kaka ndumba kizo mama na bana lokolo moko na mama na bana ko na loba na yo mwana osaki ndumba na fomi mama ya kana fomi siko za na loba lo mobo apesi mutu fa sala bango mikanda poto mutu wana pe ayaka na jipi ami yaka loka pe mutambongo loka bonga njoka esko alia mama alia na bana après même mon poto même mon poto wana yo fele bakanga bango bakanga mutu wana bakanisa mutu wana molia esko ke biso mbongo mutu wana bimena esko kate elengi na ngande mama na mwana balanda mama na mwana banena na metenge zala mwana na eti donc mutu wana azobima koto na Teresa koto abima na mwana siko mwasa makamba poto basedaki nzoto mpona nini mama ikeba koya te serviteurs américains, la merveille de la presse congolaise. Et merci à vous tous infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez. Merci à vous tous de nous choisir à nouveau pour vous informer. On a toujours les joies de bien pouvoir se présenter auprès de vous pour vous informer dans les différentes informations qui circulent sur la toile. Chez nous, en République démocratique du Congo, merci également à Exode Mikeb derrière la caméra. Merci à Gros Bébé, Jemima, Ibele, la patronne de ces charges également. Un grand merci à toute la famille Ngoma qui est en train de suivre cette émission avec un grand plaisir, sans oublier Charlène Makuta, une maman que j'aime beaucoup. Je dis ici un grand merci à tous mes amis de mon local Misé. En tout cas, je vous aime énormément. Et il y a beaucoup d'actualités pour parler avec vous, mesdames et messieurs. Je suis avec Bianca Zama, que vous aimez bien. Bianca qui parle très bien. Moi, en tout cas, il y a famille Libota, en tout cas, tout bête ma solo. Il y a d'informations sur la toile, aux déranger nous quand même. En tout cas, Bianca trouve ma solution. Bianca Zama. Tout le monde a dit bonjour et bienvenue. Famille Bota, famille Bota, non stress. Non stress. En tout cas, au fond, on a lunette parce que. Respect. Maman a mérité le respect. Respect. Ngoma tozara na ba famille. Tozara na ba famille na biso to bota minango. Tozara na ba yaya na biso. Tozara pe na ba nani. Mais a sali 2 mois en hôpital na maman. En tout cas, maman Belleville, nazangi maloba.
Nzamba lola pambolo maman. 2 mois en hôpital la maman. 2 mois en hôpital. Mon frère, il y a quand salle émission aussi d'ici. Dans hôpital la tandili pour te aller la mabélé. Allah. Chaque jour 2 mois pendant 2 mois na maman en hôpital. Et mon apo solé là. Te collé la tête, nabi que maman yo capé ba toute la famille. Nabi que mami se tambolinga yi. Nabi te na ko sengela nzambe na ko sengela Belleville n'est pas nzambe. Nga nana makasa opesa Belleville loko te pe pona na ngote. Mekana na lo monta masela. Nzambe yo apambola ka batu. Aha. Nzambe oyo asala makamba minene. Aha. Nzamba na mona Belleville. Mama, nazange loko loba. Apparemment maman ebele batami wana sima obomba Belleville. Nde nazabo nazangi maloba. Te nzamba mona yo. OK. Nzamba asala lobo lamu moko bo mokile ko selo te. Place oyo bato bakondima te. Bato bandima ngo mpona yo. Place oyo nzambe atambusaka bato te. Bientôt kolela te. Ah non, ça fait pitié. Hein? Kolela te. Siko mona mutu aboye. Bato mo boye baye na bakiti bandu kofinga ye. Pangsana même tout cela bien. Pangsana. Belinda Belleville yo défendaka etango nyonso yaka osala musala epatika yo te azala toujours na yo asolaka na yo abengaka komelaka yo nabi ke yaka très touchant en tout cas maîtrisez-vous nzamba azala na yo en tout cas le bana bango lo mobo oyo esala bien ba comprendre que d'abord merci beaucoup na famille Libota parce que eza facilité hein. Mais elle va dans la occupation, dans la famille, mais na leli. Au moins, bango so basala ba ironie. Kebiso nani boy bona bote. Ngana bomba te parce que bola ma Belleville fona le bango na TV. So na tika ba sans tabou c'est grâce à dia Belleville. Bongo le so ba misi maman na ngana hôpital na okanga munoko pourquoi? OK, bola mo mutebata mate en tout cas. En tout cas maman nzamba lola pambola yo. Isusu koleka. Yaya, oh c'est la Belleville wana. En tout cas, merci beaucoup à Maman Delta. Pour te montrer que Maman Delta a posté biso, a posté film biso arme de guerre. Maman Delta a posté biso. En tout cas, merci beaucoup à la famille Libota Mobimba. Merci beaucoup à Dongole Sanzama Versace. Merci beaucoup d'être là sa maman à Lesline. Et pourquoi pas Niki Lessa, merci beaucoup Mifi Lessa Motema Yaya Papi, merci à toi Iran Kialuta Motema Richard, Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta Karine Izanga, Patricia Branco, Agent César Moko, Ada Jolubanza de Turquie Luanda, Turquie Paris et pas Rose Menga Zawana, Bibi Chumussamba Ipoupa décoration des corps, on va décorer le vraiment. Bibi Chumussamba, elle est là, la carte à Londres, merci beaucoup. Le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à notre mémé. C'est un bagarre. Solo Yaya. Merci à. Son trop sûr. Elle aura un gros bébé de la presse. Jemima Imele. Motonacité. La fille qui dérange. Oh, Madame Gims. En tout cas, elle a confiance à Jemima Imele. Théma Salanga Oumela, la monde vraiment qu'elle déroulera des aïeux. Merci beaucoup, Gobede à presse. Merci à Batounia. Merci beaucoup, à Dupiné. Babi, il y a un tambour à la arme lourde. Toujours assistante. Non, na bombanga. Il y a un coraté. Zababi jamais na kolonga. Ponza batala kenga zali yebo. Ça va tenga bobania tinga ba écrasenga. Ce qu'on dit pinaza éléphant. Ole kawapio. Donc voilà, merci beaucoup na Batounia surtout ma question à yo depuis ma réponse. Merci na Exode Niké derrière la caméra. Grâce à Yé vraiment de Babili les comme un banda quoi. Merci beaucoup à vous tous, mesdames et messieurs. Je dirais aussi un grand merci à une personne noble pour moi, Louange Kassan. En tout cas, je vous aime énormément. Trop de dédicaces pour vous, en tout cas. Et merci beaucoup, na papa Mira. On appelle Sibiso espace qui toque au Babina Yolo. Non. Et ça fait Nini Piné. Ça fait Vanda. Avec Nini. Te rappelons après. Mais ça va bien. En tout cas, Bianca Zanga, mon Antsuka, famille Libota. Arme de guerre d'abord, Yebisana Batoubalanda.
Vraiment. consommer on déni. Tu routine indécrottable, tu comme une arme de guerre. Premier épisode déjà Lelo na 16h30 bazozoa. Donc pour l'obédaki déjà présentation ya ba artère na ba actrice va jouer na Katia arme de guerre wana baza vraiment baza tellement belle la moni Kenya aza na moni Gété aza na moni décor aza na moni presque batunios na moni vraiment belle basta Lou Diogo Kouloué na moni presque batunios surtout vraiment ba na Katia wana donc en tout cas film même ça kitoko la moni papa la biso lia na moni ya moni arme mpanzana te boke babo kufe bele banani ya mama mukolo ngana zelo tika na pima to ya nano to sanano nous entendons l'arme de guerre là mais arme de guerre ngana arme makambo arme de guerre biso tout on toza na position de tir donc biso tout on a kata arme de guerre donc ngapela simi de revolver na ngapo donc c'est la kaka mutu soka bimi pichon na zana na ya lisu likola lisu oyo elala ke la muka na ozela bango ba ya oyo elala ko la muka ya oyo elala ke la muka film na biso yango na premier épisode déjà bientôt awa déjà donc ils ont déjà koyinda famille libota oye en tout cas pour consommer armes de guerre on est ensemble mesdames et messieurs je suis là avec Bianca Zanga obanga Thérèse Terre anani ke yagola auto sur la biso à Kalaté maman Belvique en tout cas big salutation à maman et ça toujours parce que on a toujours apparemment insensibilité et d'autres éléments trop à côté à la famille parce que comme ça déjà à propos de Misa qui encore Thérèse est sur le Mamouka qui peut se oh yagola Misa qui était à un secret belé au coup yagola Misa qui y a bien collègue alors tant que y a au monde on ndeni so bangate parce que Thérèse pas comme mabe yango to loba te muto obanga ye azate kangu ye azoya koluka beta lisolo ki mpesi est-ce que yebi lisolo na ye ya Luanda limisa non ayebi lisolo na Luanda na Vincent ozomona il faut tout à l'heure on bien katikana elle maman wa komela ngana Suisse abi yango bien kama mabisaka azora ngo wapi yaya naza na monde de recherche ngana yaka na mutu na preuve à l'appui ngana yaka teke na robet na koloba ba bobarté ya lo baza ma belle-mère qui mpese ya lo oui nenga lo bikaza makamba ya mama belle qui mpese ndenge poza modoro saka na belle-vie ndenge soudia ta saka na mama belle-vie to accepter to boité ya sika ezate siko tamu yo zo ya nango makambo ya mama Bellevue oya nango la TV est-ce que oyebi makambo na Luanda na Vincent biso pe toyebi ngabe na habité na découvrir est-ce que oyebi ndongo yiba mbonga batu na Luanda kiba butu mama kobuka te yaka na zo maboko fongwama ngalo to apike to simba libanga yo obamba bonga yebo to yo ya bonga na yebo yaya to na arme de guerre biso na to na position ngabe na position na yo tijon na zero yaka yo mto yaya na bange nini ya kota lisana na to baluka na poto ya ye to baluka na omoni kingo ne na sembola ki kingo to aliboso to na bomo ngana ke prison ngamoko yaya so na kosi exode mike ba yebi si mama kena kokosa ake kosa o bakomi kotindele ba criminel o nani noko la biso moka famille bota na pese mote place azali akomi criminel akomi ko yako sabatu ba ubisa yaya na biso mère nga na zelo yaka Thérèse nga na za vraiment pique na yo yaka nga na zelo yaka masoa ki mpeste ngana bimisero masolo ya chapele na beta yo makambu ya Ernest Tumba na beta yo makambu ya nani oh nani garçon nani oyo nani Fashe Kalombo yo na simba yo yaka nga na zelo yaka yo Fashe Kalombo yaya
tozela ya lobi no ya lobi asa maka mabelvi o ya gola loba keza mukie nga na ose ba ozo version ya ngola nenga yiba mbonga tamola butu atika ya Vincent na hotel atela Vincent loko na masanga la isa Vincent pongi nga na ozelo yaka na ba video ndenge Vincent beta ke na balabala batangola batinde ninga na ozelo yaka na ozelo yako yeba ye na ozele na bimisele suko makambu ya sele masamba nenga bota sele masamba nengo lo balupanga yo sele masamba pesa ya mwana na ko bimisa batu source lopango wana mukono ngo ezaka nani yanga na ozela ya ngana ozela ya muto abanga zate omama bilo mususu mukolo soko za mukolo mi pesa respect ozomona ya lobi baza promotion moko na Belleville biso to baninga Belleville ya lisano na biso ya bana mikie ye to ko balukane na poto on est attaqué avant hier attaquer ye fa banda tu on bino fongo balobi teo omoto na lobi ke ba 25 iba mbonga la isa 25 et d'abord il y a na quartier déjà musisa avec qui ya tanga zo yoka déjà les kama Vincent essaye da mutima mona ibi makambo ndenge nini mwana ya menga na ozelo yaka amona senga ko attaquer maman ya na ko attaquer te babi il faut découvrir là il faut avantage non balobango na français il faut découvrir les coins faibles de l'adversaire moi j'attends l'adversaire vienne. Moi j'attends l'adversaire vienne. Je vais les bousculer, je vais les manger. Et puis nous avons comme il la parquet. Non banao. Non zelaye patala. Ezalake et monsieur Koti. Il y a tata l'émission ngi. Akuye asali crise. Tant ça la crise ba ne ba ke mutu kuta finga mama biso ye nga dana na prison. Maman na yo. Donc moi ba tindela la convocation maman biso ko ya buzoba te. Yo so mona mama top na buzoba oso mona Nicole bakata la buzoba oso mona maman Marie-Hélène na buzoba pourquoi ça la caille elle va saleni. Belleville mutatinda ya bimane Ernest Tumba. Belleville mutatinda ya aboto la mobala mama chaka bota na ye. Belleville atinda Thérèse atinda ete tango banga lobi ya lobi ke a préférence à maman ba pasha bala mikie asa la lesbienne ba ne ko benga edadi suzi bat ba no benge momi ba no sani bana na kutana ba ne ko benga ye Thérèse dadi suzi bat ba no benge mami ba no sani ba omi ba lesbienne ya omoni soko ndingo longola leke moi mwana leki na yana teva loba ngoti makabaki lesibe na Teresa mwana na bango moko azobima na mobali ya leki na mobali ya mwana na yebaka ngai na ndoki wana ka Teresa Teresa yana eza na internet mobali ya mwana na ye ya mwana na ye mwana leki ndo lokola mwana na kobenga Teresa mama kulutu ozomona mwana na ye na makambo na TV Teresa ndoki alingi mobali na ye bona lesbienne na internet émission eza famille panza famille na parma ya bosa inango yazuka par ya batu ya ako bosa ndenge nini même osata bible lobengo soko lingo longo le poti ya olingo longo la poti soki poti na liso ya motu tala yo oza kobela le passé muninga Belleville lesbienne Belleville est-ce que oyebi le passé na yo balobi sila za muta mungu ate sila na Suarez banosani sila na Suarez de là commencer à Suarez mais tozongi si enano teke moi ça sila ya tala bokanzaka teke bino makambo na bino toyebi makambo na bino grave alors nga baki nga na prêtre nga na mutu teke ona banga soki ya nani akosala nga boye je salue la présence de coach Ngiama oso lobi ke ona sala boye la soki se boye esimba te nga oye na ye Chato che. Tchaka présence. Ah mon vieux propre. Aïe, continue à lobby. À lobby coach, na leli. Coach ba coach. OK. Ozomona. Donc les abonnements ya. Nazo loba na yo. Omoni tango ozo sala likambo mo boloko ozo bima mo santu quelque part. Yeba soko gafaka na bandal. Yebaka na bandal okomi na ngingir. Yeba pesa na batu so avana pe na bandal ba yoka pe maso na yo. Mama Silama ngana ozela bino boya.
ya gola babuka minu na Afrique du Sud kwa likaki moyibi minu ane tikali ya liboso ngane na kopasola ngo na libanga yo obuaka mwana na maya kalamu okofuta mwana teko obuaka na maya kalamu omoni yo okofuta mwana teko okozwazema okobota mwana teka yaya toyebi ko azaka na zema bo atomboka mwana teka la kalamu na yebi yango te nana yebi yango mutu akanisa mutu aza te awa mutu akanisa mutu aza te yango na teka zwai na basima na baveranda na mama puta ntina basakita matanga mutu azopasole ko mutu akotala boni awa oneza bo mutu akanisa mutu aza te kotya kola mutu neteke biaka bakangi mutu akanisa nga aza te ozomona ntango Bellevue otanga klasi si aza na boulevard est-ce que Bellevue mutu atindaka sila kota boulevard aosa mosala ti na boulevard basala mosani soki olati jipe ya mokuse omati na talon otiki bomu libanda bapapa na baoleka na mituka ododi papa bato boye mpo bakende wapi baokabele mpe ka apo bakabeli oka batiki yo boyo ofele apres bosani suka nango luzumu ti siko bapapa bata mikolo bango bakenda na bango bapapa bata mikolo bango bazwa ya Bellevue kane bangi batombola ngo kinduma Bellevue oui Bellevue asala kinduma ya kimpese tondimi osila sala oye moko ya tete asala nana beta lisolo na bango ka ya Bellevue nde Teresa yaka na oya banouveauté asila yaka bagérie spirité bakombo mosu eza yaka nga na ozelo bokosepela na nga na internet bien kazanga ezali na bino en tout cas nayebi so lo mombe ngomba moni réputation mutu naotyango na très bien te naokoma ngo quelque part et puis naotyango na très bien non oui une fois c'est fini Bellevue asala Thérèse ya nini tosolola ngo oyina mwana bata moke tosolola ngo pembe oyina mwana bata moke Bellevue asala o nini na age de elongi ekomi lokola mbike finane ezwi moto makasi elembi elongi ekomi bongo elongi na yo na Bellevue ya ndenge moko akoliko me ye alobi aza génération na Bellevue oza ndoki to nini yakanisi ma Ernest ezongi te elongi ya Bellevue Ernest Tumbati yaka mobali ya Teresa ko yakanisa elongi ma Ernest ya ekezongisa jeune non elongisa ekubi yo komi mugugu yazolanda bana mike mpo basaleli mpo bazongisa jeune ozokola kaka te elongi ndenge finani ondire maboko baposa misuni ekue ye lembi omona sala omoni yaya oyokele mande nini ye moko mutu alingi komiyoka mawa te ye mutu mobima alingi kokola te komo olingi polémique na bana mikie yaya akweyaka tension sikoyo akanisi ke lokola ndenge aza bongo azongi sante abi cette fois-ci nayele bango piken okolela Teresia akoka te naoloba na yo tosembola Teresia kingo aleka na molia tala perikisalité na mutu tala kingo ekomeka bo mutu alinga se ta ndumba kaka ndumba kizo mama na bana lokolo moko mama na bana ko naloba na yo mwana osaki ndumba na efomi mama mpe yaka na efomi sikoyo ozali na badelo mo boye apesi mutu ifala asala bango mikanda poto mutu wana mpe ayaka na jipi amiyaka lokola mpe mutu ambongo lokola bonga nzoka esiko alia mama alia na bana après même poto même poto wapi yo fele bakanga bango bakanga mutu wana bakangisa mutu wana na molière aeskoke biso mbongo mutu wana abimena eskoka te elengi na nga nde mama na mwana balanda mama na mwana banene me Teresa na mwana na eti donc mutu wana azobima koto wana Teresa koto abima na mwana sikoyo mwasa makambo poto basedaki nzoto mpola nini mama ikeba koya te Teresa silama koya te bana prete biso tozela ye tellement ye alobi azala makambo ya Bellevue akimpese ya gola yaka nango bien te yesuko mutu aza nango tala ndenge Teresa kosimba Teresa simbi mutu wana bianka azanga aza na prison makala Teresa aza na hôpitali ya mpona kobare yo nga naza boye na ozelo yaka makambo akimpese yaya
au moins batiela moto na sie moto aza na conscience oya luka makambo yaya ina bete kara ya zo ya ko saluer réputation belle vie azo ko baby sa réputation belle vie asala Teresa nini belle vie asala Teresa mobali nini akabola na Jerry Spire alinga belle vie te alinga Suzy Bantu alinga mama Muteke asala mbanda jamais ya belle vie bakabola na belle vie mobali nini. C'est vrai. Bakabona Belleville mobile ni oya lata Belleville na nzoto lokola lo mususu. Belleville mutatinda ozwate na vie. Nati ozane mbanda na ete ma ko se mbanda. Ya. Akanga Belleville catch do akende bo akena Belleville. Azonga bo akena azongi na Belleville. Mère ngape na noka lokola sonzo. Pesa un message à Souka po. Ayoki de un message les gens na ye. OK. Voilà, chers abonnés internautes, on a toujours na zanga na biso Bianca. Mona Souka famille Bota. Ya Bianca. Yeyo. Libota papa Elombe. Groupe Simba, babandana ko Simba ye. Ba Simba basi bakena ye puis moko suza aleka na kati ya famille ya papa Elombe bazaka na mwa star rebelle ma umela kate. J'espère que vous êtes au courant, c'est tonton Eric parce que pesa nga pesa respect na batutu parce que aza quand même muto asala musana ebite ndengo juger la gaime. To me gampi ko solo yango. Alors bien te bango ba sacrifier ba vie na bango kola na ba morgue. Parce que il y a un film moko ya Maman Ercile Péchanga c'est un bima et qui titre là qui Ercile contre Péchanga. Parce que bon va participer raté. Mais babi bango ne va participer ba sacrifier bien ba kana ba Dacosta ba star me belé. Alors on va participer mais bato va participer ba ke bango ne mutu ba sacrifier bi po le film wana ezoma valeur ezwa kawana. Na ebité et sali mabe donc ba critiquer ba balobeli Ercile Péchanga na ba angle ebelé. Ko ba ke to la kana ba morgue po succès ya po to sala auto. Donc pécha mtabakisi. Et donc ke bongo na ebité je change. Péchanga mtakisi. Voilà. Tondimi ici Péchanga aza mutu ya ba kisi. Eric, yom tola na Morgangale mokenda. Eric, yo la na Morgangalema o Simba kisi Eric okenda wapi? Non, ngape pa ma dans le kipe na eba niveau ni akoma. Na écoute obi on va sacrifier ma vie quoi. Ya, ngakut na yeba ke lisute. Natali kana émission Gemima bo natali mutu mo azolo ba mutu mulai boye. Na fa natali ngabi oh, mais moi mobalo na bano mo ba mon dirait pas bobo. On dirait ce on dirait pas Maman Marie-Hélène. Maman Marie-Hélène ba blo mo ya ba bongo. Eric succès boya yo. Na moment où Eric ata na kaleso malonga ya olata nanu te. Eric yo za na sengla kitoko ya olata te. Eric oza li papa malonga kolata te. Tala muta yamba ki yo libumu ndenge komi. Na opesi sima pa ba rezi, wa fa nzo na TV, oya ko loba bakama peshanga za Péchanga mtabakisi. Zela. Siko pour ni niemo ko Péchanga muda sala exi contre Péchanga alala na cimetière te yo Eric okela na cimetière soko za kizoba. Achena ba Dacosta na kati na morgue. Oui, Dacosta. Tika Dacosta ba tout ça bala na ye papa. Dacosta za mutalié na ota za muta génération na ota Dacosta tourna ka Eric yo yebi français bi ko tourno kene na ngwap. Ola na ba morgue. Osuka na ngwap. Na ndako na bino. So ba catégorie de kocha banane posogi à niveau d'Acosta te. Et à niveau d'Acosta te niveau na za no Zuma. Niveau na ye niveau ba Eric à niveau ba Zuma. Oh, niveau na za bango matembela nzungu moko. Bala na osiko mafuta ekoka te. Ningisi bango na bango. Niveau na za niveau Zuma niveau d'Acosta te et niveau Péchanga te. Pour ni ko saluer réputation moi na moi c'est abatu boy. Pour ni ko bebi sa réputation batu ya hôpital abatu Ngalema boy. Si maintenant comme on comprendre que c'est que Ngalema ba bomba et ça ma jemo et ça ma sama kuna. Comment koza ma yele Eric? Ozaki zoba mona mvutima. So ce ko bakangi wana oda kosa ngamu amuta da kosa te potanga yo kosa da kosa makamana exi Péchanga. No hôpital munene Ngalema. Apparemment na monga da kosa peut avoir qu'il est déjà mabé parce que apparemment les gens ont porté plainte pour le maman. Mais oui, il va porter plainte. Dans une des sources d'information déjà qui comme ça ma sécurité on a réputation na yo coach a la belle famille na ya d'accord ça ça abala na ye comment au quoi pour le ba sortis so qu'on a poste ba pèse au tableau il y a filmé mais que nous senga que nous senga a que nous on a bateau ba ya eza na sensité
eza na sansi te yaka tia kozwa succès pa dakosa nga kutu dakosa moto angi aporte plainte atanga na kotika batika ngale me charge na ye mpo moto lokola dakosa kopesa makambo te Eric abunga lokola munga na biloko amonanaka te sibitima bimi kaka o ixi amuta kolanda ta ye kuta glace tombwake na se tia kosila asipo asila soki alinga ya kosimba coach dakosa pa bike biso toya te papa bayamsiyambe baleki yo yamsiyambe baleki yo bonne tête tête bien fait batadi ngana pa baleki yo bagéri combetok sona baleki yo Eric yo zawa ba prince lwamba na baleki Eric otourna nini ta mobali ya Teresa o Eric ta mobali ya Teresa o Eric okofana okimia te Eric abeta Teresa awa na nini na kapela awa ok abeta Teresa awa na nini awa Eric oluka nini wana mpo ozwa makambo ozwa ngo jembela mutana makambo poza pe makambo za nango ozwa nango problème te tema posa zonga tozongisi yo kasi tozongisi asimbi pe bapelombe bake na groupe simba baki babatmo bano simba zana bana loko zana solo mobo bango ntongo bayaka kolobaka na groupe simba bango ntango bazoya kofinga papelombe estce babosanaka source ya sila ntango bazoya kofinga papelombe babosanaka sila mpe amata na jipa papelombe sila mpe akende comme travailleur wapi comme travailleur yaya collègue nini madame alaka mboka papelombe ozomona siko lelo président lombe alaka mbala sila ya okosa te bato bayebi yango siko posé lombe ntango avandi asala banswa boye abinga na kozala na mwana mwasi te pota très impoli mwana simba ye eza te papelombe avandi atala binono ngai naza na a mwasi akoma da na z elle mérite même pas le mariage yango moni baofinga leyande abali na ménopause bien sûr libala sileke ya te mpo sila très impoli songi déjà bapelombe déjà te kama image mabe mutu moko mwasi moko bazanga tendresse mwasi moko bazanga humilité kofinga yango eloko tolobi nakosi wapi nakosi te bamiso ezali bato bapoza mpe papelombe mpe bakeso mpo na sila azaka mpe bien clair mpo na koloba babalaka mpo na mawa te babalaka une fois pour toutes ngai na kobala moto aza impoli mpo ngai na ndako comportement eleki mabe botya na ndako ndenge nini yango moni azomérite takende adiembela mondela bato marie adiembela mese zulu Eric Banga dembela banzela wana po Eric alala tika Eric aza amakambu te Eric amakambu te akodiembela papelombe leloko te parce que papelombe ndenge aza bongo auta na sila likolo ababa sila mabele pouf apanza libela ozomona auta ma na sila likolo ababa na mabele boum aza toujours likolo sila kaka ata ndenge ni papelombe azalaka likolo asila sila te ozala likolo ya papelombe ata mokoma te ata ye nango na bainsulte ndenge nini est-ce oyebaka papelombe azalaka beau-frère na bino mida est-ce que boyebaka papelombe azalaka ya bino me lelo ta bofinga papelombe boya bana libebi internet makambo eza na internet na internet makambo oyo to bayebi na bango yango na otuna bamina ntango bafingaka papelombe est ce que boyebaka source asila peut-être apeka ex na biso wana bokili na biso akala akoma pa motu mosusu bakanda wana peut-être ezala mpe bakanda wana bolingo ezali na basemeki mpe kotaka bamona mbongo mo boyeke na famille mo boye esengela tune fa tozala nango yaya bamayele te bamayele kaka te tu sais dans la vie moto apesi yo succès apesi yo makambo il faut ozalaka respect mpa na ye lelo bato ebele baofinga belle vie na maternité akinga kati elle va bota bango nyonso ebele na maternité akinga kati na quelques-uns bakendaka bango ti lelo bakendaka te na maternité asila
Et bakenaka yena nani oyoti. Nani ekumani. Des personnes qui bakenaka yena ekumani. Oh, ce qu'on fait nous tuna. Tant bien mais on finit à belle vie lesbienne. Est-ce que botali sorti mais botali rétroviseur ekumani nasila. OK. Bon, quand ça n'a raté, toi yemi. Mais quand on fait la somme qui ya moi là flashé. Flashé. Au fond on monter. Non, c'est vraiment pas yama qui me fait. Merci beaucoup Bianca Zang, en tout cas le temps ne nous permet pas assez donc il est moi moulaï. Mot de la fin dans ce solo lycée. Mot de la fin na ngai ba retenir boy. OK. Ya tete to zéro ya kama qui me fait. Alors il me pas iranoti. Alors bazana makamba kimpeso ya bola loba aloba kitoko te. Yesu azoya ko panza belle vie, azoya ko sirisa belle vie. Ça yanga na ya tete yaka, ngala zéro yaka. Botu batwa retenir famille bota. Mutu abanga mutu azate, mutu akangisa mutu azate, amukamate azate oyeto ye. Ya lobi belle vie basakana na ye na kimpese. Biso peto zozela, biso peto koloba kamba mbujimai. Na mbujimai c'est bimi. Na ngola na mbujimai to ya. Ya boise zate. Braza ba tendresse. Merci beaucoup Zanga en tout cas. Ça t'a dédicace au bataillon. Merci beaucoup na papa na biso Mira. Espace kitoko boya en tout cas na Yolo Nord. En tout cas merci beaucoup na papa. Merci beaucoup na la maman chérie à moi aussi maman José Lusadisu, maman Niba Super, la grande H maman Sakina, maman Mamita Dina, maman na biso Ewin. Merci beaucoup na maman Niba Super, merci beaucoup na maman Gina Mabiala et maman toute la famille Boto na bino yango wana. Voilà chers amis, c'était Zanga Bianca, la famille Bota Mwanantsuka. En tout cas, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à la grande équipe technique qui nous avait accompagnés aujourd'hui pour réaliser cette très belle émission. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, américain Ngoma à la merveille de la presse congolaise. Merci à Exode Mikobi. Merci infiniment à Jemima Ibele, gros bébé de la presse, la patronne en boss. En tout cas, c'est pour moi un grand plaisir de bien pouvoir abreuver des éloges. Je dis aussi un grand merci à Louange Kassidon Jazzy, un grand merci beaucoup à Jonathan Ngoma. En tout cas, prompte guérison de partout. Vous êtes en tout cas dérangé. On est ensemble. Joël Maton, le garçon capable, montement bien. Portez-vous bien fidèles amis téléspectateurs surtout. N'hésitez pas à vous abonner massivement. À la prochaine.